Twende serikali zetu Batuki kuna Kinshasa Bogo Kenako Masingira Kemutapo kuna Kinshasa Kanzumuke Yaisula Yekata Mwana Dela Boke Pakisetu Zolukungaba Masibo Bisa Makamukina Kuku Ilina Sibakanga Kukumu Sama Pakisetu Bogo Wakikilecha Muyeruselemi Yetwena Yepakizole Sikuna Yetu Mukati wa Yeruselemi Baba Mishi Loasi Michel Bakal pastor Dukira Kanzi bukan weka wakoba Isaki ya dini ina Islame ina wakamame Kanzi mkono wano yetufansa mono siya telama yekweka pasame yekutuka kaya data ya kone masumu kusuru yebarusewa ifweni yaka ikomana nuko umhala ozo umosi mumisakika tukaisa alisedo mozona kasema ekatamana mena mukumba se yemwana yekatamana mena akatakasa kutelekisa alize faki Merci na komba tata mwana pe tata monusan tomonanga papa Loashi Michel nazali croyant kimbangiste pe surveillant na lingomba tata Simoki ndenge ezali momesano na lingomba na biso soki mutu nyonso akendaki pembeni esengeli kozonga na kati ya lingomba comme il est de devoir yango nde tosali baeffort wana po ete tozonga na lingomba tozala nordre na tata Simoki Mbangu. En tout cas tosi tolapanda ye mpona koservir tata Simoki Mbangu tosi tosigna contrat wana na ye ete tokolanda ye tokozala nsima na ye ndenge ezali mondimi nyonso ngai na ndimeli tata Simoki Mbangu na kati na botami na kati ya lingomba nazokola na kati ya lingomba nakomi surveillant na âge ya 6 ans on a bandi mouvement la surveillance donc esalaki pasi komonaki ete 5 mois 6 mois 7 mois olati teni te oza na koservir susu tata Nzambe ndenge eza momesano te esalaki pasi yango nde tosali effort wana mpona kozonga en ordre po ke toyeba ndenge tokokontinue koservir tata Simoki Mbangu na su na kati ya lingomba mpe na kati ya mouvement la surveillance nde tondimelaki tata Nzambe bayokaka esoni te oyoki soni ekozala pasi mingi mpona yo moko mpona vie na yo donc c'est pourquoi tozalaki na intérêt wana tokoyoka soni te tolingaki tozonga en ordre tokontinue koservir tata Nzambe donc tokoki koyokela yango soni te mondimi nyonso tokroya nyonso esika ozaleli omoni ke okende lingomba atiaki yo pembeni peu n'importe de cause esengeli kosala effort mpona kozonga en ordre na tata Nzambe mpo kontinue kosalela ye soki oyoki mokili soni tata Nzambe mpe ngonga wana akoyoka yo mpe soni donc voilà conseil tokopesa pa bandeko nyonso soki okweisabi sala effort wana sala etumbu na kimia kosala bacommentaire te koloba te
ntango bapesaka etumbu ezalaka na ligne de conduite oyo mondimi esengeli kozala na yango, eza na attitude oyo esengeli kozala na yango. Donc c'est pourquoi toadoptaki attitude wana ndenge toyebi lingomba mpe na principe et méthode de l'église na baprincipe na biso nde tolingaki toservi tata nzambe tozonga en ordre. Donc soki okweyisami sala effort wana koyoka soni te koyoka mpe bato te luka obunda na ozonga na ordre na nzambe na biso.